Maman de Peniel sort de son silence. Maman Peniel, la maman, pourquoi maman a réagir? Moi, je vous signale que sa maman n'est pas influenceuse. Maman, il faut te respecter étant que maman. Pourquoi maman zoloba te? O eza rôle la maman. Pourquoi ensemble la pona mona na yete? Eza bana mususu ceux qui ba parents ba lembi bako motaleka na misu bako mosenga nzamba sunga. Alors, tu es habité en coulisses, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Naïbisa Kibino, Peignard a posté pour nous dire que la famille naïe a compté sur Moutouté. À ça qui testament, ce qui testament, je ne sais pas, Tobengango nini. À ça qui pour dans l'oba que, il y a compté la petite sœur naïe Maya. Ba parents naïe, na bande konaye misusu, bazo lobelaye et lokomo côté. Tout le monde qui bisognon sur la poste oya salaki. Alors hier c'était le concert de pasteur Mike Alamba, en tout cas coup de chapeau, tout le monde qui zénith plein tellement bateau yo ya mité mama be basanga ate na moni poste mo mutachi alobi yango zénith yango sali régime ton ndenge zénith e kondi boy. Mais ce qui est vrai asala ki mpiaka sorry asala ki full parce que ngana nengpe na yeba mambo nzambe e komi ki mpiaka na ki full. Biso to yebi ke no concert faut betama batu baya le banzambe tema batu ba bina ba sepela adoration pesa la makasi. Mais oya biso ba concert ya lelo to ko momona ke non ba passion ba beta stade eza poza la plein to mona ka lwa ya batu mokilindeza comme ba wekana ba jibe ba falina ba faire rigola ba salaka full kaka ba otala kutu musique te full kaka. Mais comme lokola c'est la même chose avec nos musiciens chrétiens. Parce que biso tobi ke concert bongo net na kala to bando mona ba concert ya ba papa de Ningonde, ba Kunda Sister, to moni concert to sentir ata 1 heure du temps ya adoration ka bocha ka banzembo ya adoration ya makasi. Mais lelo tellement les choses ont évolué, lelo to komo mona concert ezobeta manango babini adoration moké bakoti na rap bakoti na rumba bakoti na sebe donc eza bon parce que eza actualité non comment eza oui eza actualité je peux dire ezali eza kilelo eza modernisation I don't know mais biso to yebaki na ba musicien chrétien loka bakunda sister concert mon tala ya bango on sentir adoration ti lelo soki na chango na zoyoka non sentir adoration ba concert ya ba papa Alain Moloto ti lelo toyoka aka adoration. Alors mes amours, moi je vais vous dire quelques remèdes oyo ba maman ba benginga maman ko benga abi maman likambo Peniel akutani nango s'il vous plaît vous appelez noti s'il vous plaît bo kende non te bo yoka bo landa ti na suka non tangela bino ba remède wana. Maman alobi, maman bibiche, omoni Peniel, aza na dépression ya makasi. Soki ba sungi ete, mwana wana, likambo mabe ko yela ye, parce que toujours souhaité te. Et ce n'est pas seulement Peniel, a se retrouver na situation wana. Ba maman baza ebele, basi baza ebele, ba se retrouver na situation. Siko ba remède on a pesa bino, eza pour esunga. Ce qui il s'agit que comme c'est la Peniel vidéo bon partager, bon tirer les links. Ce qui parce que ce n'est pas seulement Peniel. Et ça peut y aux maman, papa peut-être peut aux la situation moko dépression moko. En tout cas non tangango sikoyo Hollanda comme ça to continuer pour to développer sujet na biso. Peniel amenasaki koya ko ça désordre na concert ya mobali na ye ya ex papa ya bana na ye tomona ki libanda wana batindela kinga video wana tomoni babengi bango team Mopenya basaki mwa makelele wana je ne sais pas ce que ezalaki nini mais na kipaki yango te babi o bato Peniel pour tellement elle avait promis que akoya ko ça la désordre pour bapesa ebana mais malheureusement elle est quitté et pasteur Mike y apporté déjà plainte avant déjà concert parce que aboyaki désordre ezala. Alors gloire à Dieu et les cas qui très bien ba musique et betami ba topé ba yé fou les salami quand ils ont fonctionné mikolo fou les salami parce que le mambanza mais comme full
betano musique soki ndenge nini yemando mabe me sale tonda kaka donc kilelo kati na Yesu to benga ngoni kilelo kati na nkolo. Alors mes amours, avant de développer nos sujets à Peniel oyo parce que batu mingi émission mon asala qui la fois passée ba ebsinga maman yozo seka Peniel pourquoi yo posa moi si okoko se moquer na ndeko na moi cité pourquoi zo seka Peniel même si bon nga na sekati au monde to sala émission boy ceux qui n'assistent sur ça l'émission boy faut na monter ango au monde les roi briefing na ko banda na lobe logo mo peut-être eza bien té il faut na katango na montage siko erreur et salama ki na début émission dans akina flou na kosola siko kosola na osekanga moko siko eko coïncider tellement na début na bandi makambo Peniel batu mingi bakanisi lokola non finga Peniel. Non, ce n'est même pas le cas parce que moi je suis une femme nako seka ndeko nanga moi cité aza parce que j'ai aussi biso babota biso basi belé to aka mibale basi be do mama biso ando luka mobali ti na mwana suka donc toza basi nga na kolina basi na ba yaya basi baleki ya basi donc likambo soki komeli mwasi na sekaka nanu ti na yaka kaka na loba likambo ndenge eza na nzela boyebi ke nga na sala ka sentiment te. J'aime dire la vérité babono bayebinga bayebi comment je fonctionne. Alors sans plus tarder ba image déjà bozomona ya concert wana ba image déjà bozomona wana na tengela bino quelques remèdes et puis nous allons continuer. Alors likambo oyo Peniel azokuta nango azana dépression moko ya makasi eza exagéré yango mona bato mususu azo sentir le roi bato ba lobele azo sentir le roi ba diriger ba bise Peniel sala boy Peniel zo domingongo ebele mi boma Peniel comme loko boy Peniel mi bamba donc au sentir ma voix ezo lobele ce sont de choses spirituelles. Biso to monara Peniel boy non elle est manipulée spirituellement, elle est manipulée. Moi je dis souvent que cette fille aza fille moro ana grâce an étoile bobi que diable abunisaka muto aza na étoile donc ce qui m'a envoyé comme elle est na vie boye c'est qu'elle a une étoile ou elle a manipulé, elle a mal encadré en plus tout autour naie elle n'a pas de gens au bako ebise vérité au bako ki ko aider. Alors sans plus tarder tokotana natangela bino quelques remèdes maman na biso atindeli biso alobi makambo ekomela Peniel ekomela yepe akoma tina mesure ya okabwana mobali na ye mais Dieu aza fidèle par rapport à ma inspiration ba biloko oyo atangeli biso na ba nutrition apesi biso biloko akolia donc biso nyonso tokuta na ba problème olamuka na tongo oyo ki stress mutu lokolo elinge craquer mais soko landi yango alors ekosunga yo totanga et puis nous allons continuer, ok? Alors let's go alors Sœur Bibiche bosomba extra virgin olive oil donc l'huile d'olive moko bakoma na ebite na extra virgin awa na yebi ke na Afrique du Sud des années na yebi te ben yo poko somba huile d'olive soko za na extra virgin ote tia muke na sani wana mama na biso yepe azaki kamoko na Peniel boyoka oya komi ndenga na otangela bino tia muke na sani sangisa yango na dembuma ya ai mikolo nyonso amela 4 lutu na mokolo kolia te na tongo avant omela ya liboso tongo midi pokwa na avant alala liaka mafuta ya nzoi nyonso pona kosokola cerveau ekobomba ba stress ya mabe pe ekosunga maladi misusu ya nzoto te vert liaka maki ya kotokisa mayebo nguba madesu Cerelac 12 mois ya miel Cerelac 12 mois ya miel ya ba bébé ekosunga yo ba végétable lokola ba légumes ya ba légumes ba fruits ba citron na cayenne pepper bien pour na cerveau madesu pondu
na ba solo, maquerelle, sardine, masangu, cocotier, noix de cacao, quater, je ne sais pas ce que c'est, quaker ou quoi, dongo dongo mbinzo, ndunda mbisi yamai, mbala ya igname, mbala ya langa, dendo fraîche ou fumée, ntaba lambaka ba sauce mingi, tiaka poivron na sauce, soso, salaka smoothie ya fruit, loso ya mwamba bien pour la concentration, lia ba fruit nyonso, loso ya mix vegetable na kiri powder, milk, yogurt, ya nutrition, yaourt ya nutrition, kiri ya poudre, on habite kiri na français so babenga ngo nini, ya yogurt ya nutrition, mbala ya sukali, makemba ya kotokisa mbika, manioko, chocolat ya noir, ngombe mwa mukie, nectarine eza fruit bien pour na cerveau, lalaka na ngonga ya bien pour cerveau epema, ngonga nyonso oyoki pongi lala, salaka makasi obima kendaka bisika oyo ezosepelisa yo, eza besoin ya biloko oyo ezosepelisa yo, zwaka multivitamine mikolo nyonso, yango pe ezocontribue na santé na cerveau. Prière kotika te, résister na mungongo ya mabe, landa mungongo ya malamu nde okolonga, pe mungongo ya malamu nde nzambe ye wana, landa yango po obima na dépression. Oza na besoin ya oyo balingi yo, boya batu ya critique, landaka ba mateya banzembo ya louange pe adoration, ekosunga yo mingi mingi, nzambe apambola bino. Ok, et voilà, j'espère que natangeli bino misupasi nzambe oh nyonso ezaka musala, on n'a pas de choix. Je sais que émission oyo ekosunga mutu moko, émission oyo eko aider mutu moko. S'il vous plaît, vous partagez. Toza basi to sunga na musala tozo sala, nzambe pe singa grâce ya koleka la télévision koloba, parce que ezate ke po na yebi koloba koleka batu nyonso, non, ezana batu pe ozana pe na ndako fandi, mais olobaka pe très bien kutunga na hotel maté. Mais nga na quand même chance ya kolobela yo, s'il vous plaît, boyoka. Oyebi ke mutu moko azana problème ya dépression, mutu ezo sala esusu te. Partagez massivement lien oyo. Partagez lien oyo otindela makambo nga na oti kotanga sikoyo. Partagez yango otindeli atanga biloko alanda ba principe oyo, biloko abanda kolia, façon abanda kosala po a éviter dépression. Yango mona batu mususu na dépression a sala makambo oyo esengeli te, parce que a sentir que non, il y a des esprits, parce que makambo pesa spirituel. Soko zo lia pe ba biloko po nutrition pe kontaka. Biloko pe to liaka e kontaka pe contribuer na santé na biso. Biso ba noir to zalara ozolia noka fufu loso. Mais il y a d'autres choses, il faut qu'on lia ba fruits, il faut qu'on lia ba mbinzo, ndeti ngabo. Na bi kutumbula na lia mbinzo te. Nanga pe na za du nombre, il faut na landa. Po izalaka ko fandi mo kuma mutu e baby, o babaka fourmi e koti na mutu. O ki stress moko e mati. Car dans les vides, ezalaka nango. Peut-être que ça peut manquer de alimentation. En tout cas, et l'autre chose, la légèreté, s'il vous plaît. Ce qu'on a une émission, yo moko pezoa landa ba principe. Pour maman na biso atangi, aza du domaine pas nutritionniste. En fait, to liaka ba msope au mona pour aller fruit bo eza problème. Aliaka fruit na pasi, aliaka en fait mbala ba nini, neti ba biloko na liaka na nga pas tellement, mais ça bien pour la santé. Alors oyebi penyel tindela vidéo o bande ko ngai, parce que c'est une fille toko condamné à 100% te ngana lobango nga na sala émission na ngai na yaka ko condamner mutu à 100% te, parce que makambo to mona na ba internet o to monaka réalité nango eza ba kolo na onde ba yebaka 100%, biso to ko ba 50%, 30%,
mais kolo likamunda yebi eloko nie ezoleka na vie na bango. La Peniel aza ndeko na biso mwasi. Oui, tout le monde va condamner. Mwana mabe, aza mwana mabe. Oui, ba biloko azo sala wana. Oui, azo sala mabe. Tala ndenga a humilier papa ya bana na les réseaux sociaux. Tout le monde a kutu biso okabwana na mutu moko ex moko okabwana na ye, mais peut-être pour lo bata mabe na ye ba intimité na ye na miso ya bato. Oyo moko yoka na soni. Ah, tokabwana ici là. Ba mature bazala bongo. Mais ce qu'on moni mutu bokaboni na ye akomo mwasi wana asalite. Mobali wana asa impuissant. Mwasi wana ebi kolamba te. Mobali wana mapeka solo. Mwasi wana monoko solo. Mutu wana zano maturité. C'est pour les immatures. Ne basala biloko wana. C'est pour les gens de basse classe. Ne basala biloko wana. Alors, spirituellement, il y a des gens qui sont manipulés. Parce que ce qui mutu a commis na mesure, ya osala makamboyo, batu bazomo na lobango à chaque fois na émission nga awa. Ce qui mutu a commis na mesure ya osala makambo batu ba omona eza mabe, o mutu mususu akosala ngo to omona eza danger, zelo moko grave. Ye mutu osala ngo azana atena remords mon côté. Donc mutu na sa manipulé par le mauvais esprit. Alors, bossine de la Peniel et lokoyo na baki vraiment dans ça l'émission oyo na ko le tanga message oyo maman atindela kinga depuis 2 ou 3 jours passés na biso ki na 8 ans na ko me camper ko sala et loko oyo parce que oui Peniel il faut comprendre ana dépression na lobaki na émission mo boye Peniel la bala vierge yango omoni ko kabona na mobali yango omoni makambo ndezo le kaboye azo sala ba surménage aza ba dépression et tout. Mutu moko yebisinga mama soko yebite batunaka nga kuna bina kotuna nani o Peniel la bala vierge te Peniel ba déverger abala on a bi mais biso toyoka ka yango wana bon il y a pas de problème abala vierge te libala sala ki simbite nzambe asali o akoka ko sala parce que ce qui nzamba permet tarate libala elingaki ezala nango. Mais ce qui nous a permis que libala ezalate, oui, et cause de combat spirituel ya mobali, ba femme de nuit, to ba mari de nuit à moi si yango pesa la ke ba fana libala te. Soit Peniel azaki mobali ya moi si ya vie ya Mike Kalamba ite, to Mike pas azaki mobali ya vie na ete. Ndenge ba kabwani wana, Mike osa la vie na ye. Peniel eloko ifo sala, a moi si mo ba koli na poto, azamona mo boye atangi na États-Unis. O batu mususu bazwa ta chance wana te atangi asa ba avantage ebele peut-être par rapport eza na film mususu akoline na kin siko soki spirituellement asa délivré asa mwasi kitoko akozwa pe mobali o afandisi na ndako kokabwana mobali ce n'est pas la fin du monde. Pour tout le monde, Peniel, mes enfants, quelque part, nous avons réagi. Si tu as dans ma mauvaise spiritualité, physiquement, quand elle réagit comme ça, bah, tu vas le rôle à craquer Mike. Mes enfants, gouvernement américain, bah, pesi papa ya bana, bah, pesi bana na ye. Mais quand tu dis, bapeso ba banana yo. Donc mon que non c'est impossible. Donc les autres maloko au craquer. Donc ebi miso lokwa motema mabe ozo lingate muninga évoluer. Miso ba africain to za bongo. To ebi to fonctionnera. Miso ba congolais surtout tout le bien miso ba congolais. Couple mingi ezalaka soki ba kabwani mobali akolinga mwasi évoluer te. To mwasi akolinga mobali a évolué te mutu moko akolinga te muninga mususu a évolué a moneka ninga zo souffrir bato mususu balinga bongo donc quelque part makambo Peniel azo sala to loba que ndenge Mike azo évolué bongo oui tozo mon évolution wana toko ko sangote to mon épanouissement Mike obeta ba concert a sala ba clip ezo simba église ezo évolué to sentir que non évolution a sala makambo ezo mona na miso bato et tant que une femme afanda malgré Mobulu na ye, malgré Kindumba, malgré tout ça, mais quand même, azo évolué. Alors ça, la makamozo monana. Alors c'est pélaté, tant que moutou. Sous kami zongi si vraiment la normal. Alors c'est pélaté,
Parce que bomengo nyonso wana, c'est elle. Ndalinga qui a joué nango. Alinga kaza mapeka, la femme de Mike Kalambay. Kandenga za l'honneur de ambassadeur de Madjabou. Malgré ma bena nyonso. Si vous êtes enfant dans mon que non, mon ballon a perdu kakaboye quelque part à regretter. Pour ceux qui vont kaboye na mobile, on a pour ça na été. Autant à comme on a été. Banano au solo la kana banano na téléphone malgré ma bé à salayo. Penyel n'est pas la seule. Au mobile a sali ma bé. Elle n'est pas la seule. Basi belé pe basa victime mi bali ba nyoko la bango mi bali ba boto la bango na bana. Mi bali ba boto la bango na bana. Ngana na cousine na ngamo babala na mobali ba uta na pasi. Ba kangisi mbongo. Mobali aketanga na poto. Mobali aketanga na poto. Mobali yenzamba sungi atangi wana babundi na mwasi cousine na nga. Babundi na mwasi bakangisi mbongo mobali aketanga na poto. Aketanga na poto aye azupe musala bien. Donc vie et continue nango basa bien et tout. Après quelques années mobali ate tuki alingi sou mwasi te. Akomi na basi mosusu. Azui basi belé. Abisoko boy kende. Eo sala ke ayo boto la ndeko na ngana bana nyonso. Atikala ka boloko abota te. Siko yebisanga mutu abongo. Bonyo kwa mi bokangisi mbongo te papa ki etanga ta na poto zo ba diplôme. Oya vite ko nzamba ko sunga un jour. Mais lelo ata na mwana moko te. Aboto la ba do cousine nga tika lokola abota te. Yebisanga mutu aboy. Yekuta ko leka na télévision. Alors raisonner kutu ndeto nyoko ma na chaba mbongo na ngai po yo bonga na vie to sala boy na boy. Akoloba te. Akoloba quand même akoloba. Basi basé belé o basa ba victime bal basala ba mabe mais au moins basi mususu silence. Pendel ko perdre raison te. Parce que loko nyoso sala ba agitation nyoso o bimana oyo sala boy o yeba ko se maîtriser te. Yonga na yebisa ka bato Nemi ke bo landa nga boza ke belé. Soko kute na déception moko eloko liboso faut na maîtrise. Okute mobile la sali yo mabe, sale fort yebisa nzambe donne-moi la force, la maîtrise. Na maîtriser situation oyo. Ndima situation ke ekomi. Siko soki ekomi boy. Na miboma. Te, il faut dans la solution mususu pour na s'en sortir na situation oyo. Mobile ya boyo, merci. Aboyo, soki aboyo, peut-être eza délivrance. Pour mususu ya. Peut-être pe goza makamoko eza spirituel ezo landa yo elingi yo fanda na libala te. Et cause la pe makambo spirituel ezo landa mobali elingi te boza together lukelango solution. Soki o moni que non il faut lukelango solution. Mais loko liboso il faut accepter d'abord la situation. Soki kolela lela. Soki omikangela na ndako lela mais comme ça nde mabete lela pour soki oleli o se défouler. Et loko ba congolais biso to yebaka yango wana te na ba africain mi ba yebaka te. On était zaka na matanga muto azolela boy. Muto azolela te mundela kopekisa yo te tina ndenge kotika kolela. Parce que boso yeba pe kolela ezo faire partie pe ya santé. Kolela koseka. Surtout na émotion ya bongo au père de mutu. Lela pour ce ko lelo lembi. Au moins que maya miso bima susu te. Donc ozana pour ça on se senti aussi bimisi biloko nyoso on se défoulé. Pourquoi ils ont seki au komi na tango moko oko koseka susute au komi na suka teli kama oseka oko kate po nini o se défoulé pour ça koseka yo se ebimi ni mo peka na kolela po to komona te muto ko bandolela 24 sur 24 azate au moins que ero leli obimi sinyonso et ça le rôle ozana ba problème parce que ozana au moins que non ma problème na il faut na bon maka secret discrétion il y a d'autres choses et c'est gara discrétion te. Au cause d'un mutu no mo ya confiance pour mutu nyon il faut zaka na mutu pour sorry excusez-moi mutu nyon son vie il faut zaka na mutu ba partage kana ye atoko yebisa mutu na 100% te ata 50% 30% yebisa ye parce que biloko pe ezo boma biso trop. Soki ofana makambo bena motema ezokene kolia ezelia mais ça na batu mususu omona de secret depuis ya 2001 asala ngaka na motema et soka soka raisonner ka pio essuyer mais est-ce qu'on a noki motema pasi mais yozoka motema pasi on a c'est le cœur qui est touché
Et ça na biloko oyo ezokende ko damage, ezokende ko endommager na kati wana. Yo so yebate. Mais soko bimisi yango, oza na moto ki sololi na ye, ou be bobongisi, soko bisi to mona lwa, soko kangisi moto nemi, ou be soko za na ba problème mutu, o encaisser on na motema, lokolo za yankente. Il faut ko se défouler. Yango moni mindele à cause na kanda na mindele balinga lukuta te. Ayebi so vérité sili. Eza bato mosusu oyebisi likambo bombi yango na motema te. Ngana sala ke fort wana na moni mutu na problème na yebi so kamba la moko vérité esili. Ngana linga bona yebi so vérité ce qui to beba na ce qui peut dans le mabe na s'excuser OK c'est limbisanga mais na se défouler. Et loko e manka biso yango. Loko peigner akutana kine loko moko munene. Mobala bande ko beta e kakande ayebisa kibiso. Et loko il a fallu à ça là. Il fallait accepter dans la situation. Divorce et salami, la consommer en gros, c'est tout. Azwa ton anou, il y a qu'on reconstruire vie nae. Surtout dans le domaine de bolingo. Fanda non calme, tika non maramba boliko linga. Fanda non yomoko femme seule. Avec Jésus, bien sûr. Sauf des femmes seules. O luki no ba distraction, soko yemba ka yemba, soko sepelaka, soko o linga ko se distrait. Eh, ça là, zoatan. Biso pe loko ebomaka biso ezaka boboyani na mobali après 3 mois, 6 mois, yo wana to moni ko mono na mobali mususu ata après 2 ans. Soko moni ke nanu pota wana silité kolinga mobali mususu te. Po ke boya ko sala faux choix. Yango likambe komeli penyel. Yango likambe komeli penyel. Penyel a sali faux choix. Non, non. Oui, tu as bien un faux choix parce que ce qui va choix ma lame entre les deux. Ma cambo il n'a qu'à zalate. Donc tout le monde a un problème te. Balinga ba kabouanate. Donc ce qui ba kabouani, cela veut dire que relation en a et simbaki nangote. Et simbaki te. Si comme mobile quand même, tout le monde a moi coulisse. Malgré ma rambo zawadi, misuto yebite mais moi si tout le monde a qu'à perdre contrôle. Aleka ki émission après bakabwani, aleka une émission pas moi mulopo, ngape quelque part na kondana moi mulopo et loko ya bongo, ce qui moto ayeli surtout makambo bolingo bato, il fallait pas oué là exposer mutu. Il fallait pas oué là. Fallait pas. Fallait pas. Mais comme qui déjà donc il y a de cela 5 ans passés hein. 4 ans 5 ans, yeah, si je me trompe pas. Mais l'équipe déjà est belée. Alors, ce qui est fait est déjà fait. Merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que tu se faire comprendre. Ba maman, ba papa nangai bolanda kanga bozaka fidèle. Bolanda kanga la chaîne oyo. Na MC bido soki bozana ba problème. Lukata muto sola na ye. Soko zana mutu te. Tellement mikolo ba mutu muso ko yebisa ye akomi ko kende ko sekayo. Mutu muso yebise a se moquer na yo. Tala ta mire. Salisa mire ata le quoi camarade dans ta télévision banda ko la télévision. Au moni on dit ko beteleli solo, le ko laza mutu devant yo. Il faut loba. Yo mona mutu mususu aza munde soka za ba problème, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ata biso pe ba noza mutu mususu o kaka poso o solo kana mutu eza automatique. Pourquoi tu as poso solo na mutu? Ah non qui poso na benga mutu. Eza poani, eza c'est normal. Au moins que ceux qui bengi o se défouler. Si vous avez un problème, vous avez encaissé, vous avez l'estomac, et ça les maladies, belé, et comme sous quand on est dans la dépression, ceux qui m'ont envoyé les belé, tu raisonnes trop à la fois, vous avez un stress, ma camboyo comme à la fois, et ça remonte le quoi liboma. Vous avez le quoi, vous le besoin de diriger. Fais ça, fais. Tout le monde a un dans la série. Tantine a mis sur un message, ou a bisinga, habillé à comme un niveau, à mi chambeli, à mi boma. Pour nanini, ma camboyo qui est belé. Na couple mamweza rebelle eza mutu mususu azwi chance te akokuta na mobali moko malamu akuta na mobali moko oya rendre vie na misérable donc son cas na maîtrise te yango yo ka mbasi mususu akokite akofi na stress basali crise akofi na tension akofi na pasi akobota akofi na loko boy eza ba stress mususu ya ka malembe ale kotika mama oya beli malaria or ezaki malaria wana ou bien mutu passe na zaki du ya ba stress wana et baluki maladie mususu et boti estomac et boti cancer et boti everything wana soki
aux ba dépression, ba stress, et bota ba maladie, et belé. Et surtout, pe alimentation na biso, toye bandenga kolia, ngamo mutaliboso na bandosa la cure oyo. Pona liaka, oui, pona fruit, en tout cas, fruit nga na liaka na ngai. Mbablo mso mike faut kolia, banini, eza pona ni pona santé. Surtout biso bataminene oyo. Il faut toi un peu ko contrôle la régime d'alimentation na biso. En tout cas, Peniel c'est notre sœur. Nga souci nanga et ozana mona Peniel un jour abali pe mobali à se stabiliser na vie. Azongi Peniel, azongi vraiment azongi moto. Parce que ceux qui famille déjà ba rejeté yo, ba camarade tout le monde, c'est normal à cause de la dépression. Alors, je vous aime bien, je vous adore, je vous amoure. Restez toujours connectés, partagez massivement la vidéo et on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.